Mbutunde likambo, mbutunde makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, kande tolobaka toujours et encore na Congo na biso, ba dossier ezanga kate, na Congo na biso matière ezanga kate. Congo na biso tozalaka tolali tolamuki na ya somo, tolali tolamuki na ya pasi, tolali tolamuki na ya koindisa. Bande konanga makambo ya pasi kandenge boyebi na lobaka toujours et encore soki makambo eza ya pasi ezalaka toujours malamu toye tobeteli yango lisolo ke non makambo eza ya pasi soki pe makambo eza ya pasi te ezalaka toujours et encore malamu mingi toye tobeteli yango lisolo ke non makambo yo eza nango ya pasi te. Bande konanga awa makambo sur makambo pasi pe mawa concernant JB Mpiana oyo ebele ya batu badengaka toujours et encore papa chéri. Wanande kombo bapesa JB Mpiana. Te pasa. Après liwa ya Océane Mpiana, mwana ya JB Mpiana, ebele ya batu biso nyonso tomonaki awa fête ya Soraya Mpiana, ezalaki fête mbutu mata kitaba ndekonanga, ka ndenge boyebi internet plutôt, evandaki nango kimia te internet eyaki koluba. Sikoyo awa ekomi makambo lisusu ya liwa ya JB Mpiana. Te pasa, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra bien sûr à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyo so yasika. Kandenge toyeb sarabino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba information, chaîne moko yaba analyse somo, chaîne moko yaba nanzambe. Soki ezamba la liboso ya okota na chaîne Abisso avec Songi officiel. To senga na bino surtout et encore de vous abonner massivement. Tango tolobaka bo s'abonner bande konanga s'abonner. Tango bo s'abonaka bongo bo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Kisongi officiel au banotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko ya kitoko. Bo salela biso ba partage bandeko, partage. Objectif na biso eza que titoko à la fin ya mois oyo to totaliser au moins 8500 abonnés. Challenge na biso ezo continuer kaka. Déjà awa toza kaka na posa ya 120 abonnés bande konanga et osala mama étoile kitoko. S'il vous plaît partage nde likambo. Ba commentaire na bino esala biso bien. Eloko tobo ya kande ba commentaire ya mafinga. Soki ozoya na yo na commentaire ya mafinga ko commenter na yo te. Pourquoi? Parce que nako effacer commentaire na yo na ndenge moko ya malamu. Bambote nanga na ye moko ndeko na biso moko na kombo ya Valérie Petelo de partout oyo azolanda Kisongi. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe. Kimobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, lamuki, feti zongi. Ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, ta 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mina maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, na bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, Golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela.
La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Quand on est sarabino toujours et encore, batte la santé na yo, soki o batte la santé na yo te mutu moko te aotikala ko batte la santé na yo. En tant que mutu, ezalaka toujours malamu soki oyoki ke na nzoto na yo ozomi yoka bien te, benga gafka na lombangu aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya kitoko. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo mokolo ya lelo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Toyebi ke boza tellement ebele oyo lelo oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino. Ka ndenge toyebisaka bino toujours ko célébrer anniversaire eza lipamboli ebele ya batu. Baza lisusu na biso te, ebele ya batu baza ya kokufa, mais soki de ton côté Nzambe azo batela, Nzambe azo bomba, eza toujours malamu mingi ya kokumisaka Nzambe, ya kotombolaka Nzambe, yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kande tolobaka tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo oyo nazokende epai bakingandi lobi kuna na okende epai bakingandi te. Matanga yaka na cadre nango na système nango la famille yango qui songi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso o bakufeli papa, kufeli mama, tata mwasi, mama kulutu, oncle, yaya, mwasi na yo to mobali na yo, toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Voilà. La famille, quand vous voyez chaîne na biso ya kisongi officiel, eza chaîne moko commercial, ozalaka na besoin ya business na yo et mataliboso, ozana besoin ya clientèle, peut-être la tsaka ba marié, otiaka ba maquillage, to ozalaka na biloko oyo tekaka, ozana besoin ozala penza na clientèle malonga. En tout cas, benga biso numéro na biso yango wana ko benga te komelanga. Na yambaka lisusu ba appel ya ba abonné te. Parce que eza na ba abonné mususu bandeko nanga bazo mi pesaka respecté. Biso toza basi ya mabala, ta soki tosalaka ba émission awa, tozalaka basi ya mabala, donc tango bo komelaka biso boyeba ke non mwasi o na osolola na ye aza mwasi ya moto, aza mwasi ya libala, na koki koloba biloba loba te. Eza bongo, donc komelanga tokosolola na ndenge ya kokoma ekozala toujours malamu et encore malamu mingi. Voilà la famille lelo oyo toyeli bino jibe piana oyo ebele ya batu babengaka papa chéri. Ebele ya batu batunaka mama songi yo mtu songi siko tango babengaka ye mama papa chéri wana seke ye penza musala na ye eza kozala na basi ebele ba chéri ebele to ezalaka ndenge nini. Bino bongo na songi botikanga pardon. Na boye nanga kosumuka, nakamba kosumuka yango na oboya. Na oboya soki ye moko mipesi papa chéri yanga nini, donc ye moko yebi le pourquoi zo mipesa papa chéri bino bongo. Voilà, la famille lelo toye na dossier ya Jibe Piana. Ka ndenge boutaki komona Jibe Piana akufelaki Mignon Sagin, azalaki drummer na ye, Mignon Sagin akufaki après kokufa Mignon Sagin, ezalaki na Zulema oyo pe akufaki. Kokufa pe ya Zulema, toyaki komona pe kokufa ya nani mosusu, ezalaki neve na ye oyo akufaki lisusu, kokufa ya neve, toyaki komona mwana ya Jibe Piana na kombo ya Océane Mpiana oyo akufaki. Après kokufa ya Océane Mpiana, toyaki komona lisusu liwa ya danseuse na kombo ya Agnès oyo abandaki kobina epa ya Jibe Piana ye pe ayaki kokufa. Alors, eyaki kosala mwa mbutu makasi, mituna ezaki ebele, il y a tant de gens d'ailleurs, babandaki koloba ke non ndenge eza boye, Jibe Piana ayebi cause ya liwa oyo ezokota pene na ye. Pourquoi batu o baza pembeni na ye baza kokufaka, batu orchestre na ye, batu famille na ye, ezalaki mwa ebele jusqu'à ce que toyaki komona Jibe Piana akendaki komona sango, ba sango ya église catholique, akendaki komona ye, ba sambelaki po na ye, ba pesaki ye pe communion, aliaki kanenge zalaka. Bon, toya kovanda ka boye directement message concernant Jibe Piana eye kobima.
tant de personnes déjà bakoya kotuna nga message ya nini bandeko nanga. En tout cas na boyi nanga koloba ebele na boyi na ko préférer penza na tiela bino ba matière bino moko bolanda ngo boyoka ngo penza na bukebi nyonso parce que soki nga na lobi kozala ke mama wana pe songi makasi eza message o bapesi jibe mpiana tolanda message wana na bukebi nyonso et après tokozonga mpona kosala mwa analyse na biso kaka ndenge tomesani kosala na ba analyse na biso na ndenge moko ya kitoko tolanda et on se retrouve juste après. Mercredi ya semaine oyo silisa mercredi message oyo ndenge na tiebo peut-être na reposta ngo lundi ou mardi ya semaine oyo nde toza dimanche nazwaki message oyo mercredi ça dépend ndenge na reposter message oyo na kotiango en ligne nazwaki message oyo mercredi alors l'air na moni makambo ezoleka et puis na moni nzambe ko insister apesi nga lisusu message mercredi pona ndeko na biso jibe j'ai compris que Dieu insistait na boyi na ngai makila ya bato ezala na maboko na ngai na boyi nzambe ya ko condamner ngai aloba na yebisaki yo ndenge Ezekiel elobi na biso soki nzambe apesi yo likambo alobi na mutu likambo yo mema kende koloba po makila ya bato wana ezala na maboko na yo te yango wana ntango nzambe apesi nga troisième message na bino 3 messages c'est que nzambe azo insister il faut na telema na pesa message on a zongi na message ya liboso bandeko bolanda message yo très bien po ekosunga population na biso mobimba ekosunga bato ebele o bazali balandaka ndeko na biso jibe o balandaka musique na ye o bazaka ba fan na ye boyoka ba message oyo nalalaki bandeko na nga nzambe azolakisa ngai na telemi na place moko place na telemaki na moni voiture moko ya kitoko eye eleki liboso na nga tellement moke et se garé telemi alors nga na telemi nazotala lokola molimo amemaki nga afungoli nga miso mpona mona na moni muto abimi na voiture wana mukolo voiture wana muto abimi na voiture wana natala bozaki jibe abimi na voiture wana apusani mwa moke ake atelemi pembeni ake kotelema pembeni tangu jibe atelemi pembeni bandeko nanga na quelques minutes leka jibe ake atelemi pembeni après quelques minutes molimo abina nga tala makambo ezosalama namoni mbala moko voiture ya jibe voiture wana oyo ayaki nango agare ya bimi na kati namoni mbala moko voiture wana epeli moto voiture wana ya jibe epeli moto ebandi kozika mais alors moto oyo ezopela na voiture wana nga na ntango na telemi nazotala namoni voiture wana ezozika matériellement te mais moto ezopela makasi elingi voiture wana mobimba ezipi voiture wana mobimba donc voiture wana ya jibe ezingamaki na moto makasi mais ye atelemi libanda place atelemaki ye akibimi ye moko atelemi ye moko azaki na inquiété te azotala voiture na ye wana ndenge ezopela moto azaki inquiété te mais nga na trouvaki yango bizarre voiture na ezozika mais ye azaki na inquiété te mbala moko mes frères et sœurs namoni bato babandi kobima na voiture wana ya jibe na se ya moto wana eloko edepasaki nga na se ya moto wana babandi kobima na voiture bato babandi kobima mutu moko abimi ya mibale ya misato basi na mibale babandi kobima bazolanda bazobima bazotraverse moto wana sikoyo lere bazobima bazotraverse moto wana moto wana ezotumba bango te mpo moto wana mpe ezotumba mutuka te mais moto ya makasi sikoyo nga nalobi place nazalaki nalobi mais bato bazobima na moto wana bazozika te boye c'est que bato wana nzambe azobikisa bato awa mpona moni bato bazobima mais ye avandi atelemi place atelemaki il faisait rien il bougeait pas azotala kaka
aotala mutuka ni ndenge ezozika abandi mpe komona bato wana nde bazobima bato babimi nombre ya bato babimaki na kati ya mutuka wana eza jamais nombre oyo ekomema. C'était une voiture normale, ezalaki bus te, ezalaki camion te, ezalaki voiture normale, il y a 7 places. Donc voiture, il y a comment on dit, il y a 4 portières, voiture anormale. Alors bato babimi balandani. Après na moni batu batiki kobima. Siko molimo azolo balanga batu babimi na mutuka oyo, mais babimi bango nyonso te. Bamsu batikali consumer na moto wana. Bamsu batikali consumer na moto wana. Mba moko na lamuki na sutuki na pongi. Ezaki ndoto nabi nzambe nanga me olakisi nga nini po so na bi na pesa message, na pesa ye message, na pesa batu po ça lui concerne pas seulement lui mais batu ebele wana na mona kelingi kolakisa nini nazaki troublé na ndoto na bandeko na bondela ki po na ndenge na utaki koloba na bi bon ndenge na bondeli na tika nzambe asala ndoto oyo nazwi yango oyo nazoloba siko nazwi yango l'année passée eza ya année oyo ndenge nga nayaka koyebisa bino na tiaka nzambe oyo akela likolo na si maloba no aloba moto akosela nzambe likambo te parce qu'il sera maudit nakosaka na kombo ya nzambe te ezalaki année passée. Alors na bondeli mpo na ndoto na bi soki nzambe abimisi bato na moto seka sauve bato bongo ba oyo batikali na kati ndoto ane troublaki nga na bondeli esili na pesa message wana te. Bandeko nanga na bandi komona makambo ezo salama na pesika message ote na pesaki yango te na bandi komona bato ndenge bazo kufa na moni yango ekomi de trop na pesi nanga ka message wana te na bonde na bi nzambe ndoto olakisaki nga lelo na moni bato bakomi kokufa bazolanda na boye mpo na nini na bondeli na bi nzambe yo moko oyebi na pesi message wana te na lali 2 semaines passées 2 semaines passées awa na lali bandeko nanga nzamba bandi kolakisa nga likambo bolanda ndoto malamu na lali nazomona JB atelemi na esika moko na sima na ye bato ebele basali molongo. Alors molimo azopesa nga bato oyo basali molongo na sima na ezali na bamusicien na ye na bato nyonso balandaka ye. Mes frères et sœurs bango nyonso bato batelemaki wana na JB ye moko atelemaki liboso balati pembe blanc penza neti ya satan blanc makasi balati pembe basali file indienne mulongo mulai na sima ya JB mtatelema liboso. Après cela namoni JB afukami atie donc mabolongo na se bato nyonso balandaki basali même mouvement oyo asalaki bango nyonso pe bafukami. Tango bafukami bango nyonso namoni JB mba moko akangi mabo donc bato baza na sima nyonso baolanda makambo ya zosala abandi kosambela abandi ko invoquer nzambe abandi kosambela siko lera abandi kosambela nga place na telemaki nazotana bi Seigneur mais ezalika mwa malamu JB azosambela pe azosambelisa bato nyonso oyo bazolanda ye na sima ebele boye mbala moko molimo ameminga liboso ya JB tango nalobi bongo molimo ameminga liboso ya JB donc nakomi siko kotala na direction JB banda ekotala po liboso nazali komoni en face namona bango en face na molimo siko ameminga liboso ya JB. Mes frères et sœurs nakomi siko kotala nzambe oyo JB banda ekosambela liboso siko ya JB place JB fukamaki na bato wana. Mes frères et sœurs namoni tala lisu moko munene maam nazoyebisa bino eza makambo solo lisu moko munene un œil lisu ya munene basali kwa batongi yango banate yango ezaki même couleur na bilambo bango balataki. C'est pourquoi bana nzambo bakanisaka pembe
kolata pembe c'est un signe à sainteté. Non, ça peut être utilisé n'importe comment. Il faut que zala mutamolimu pour na ko sosola makambu, même les couleurs. Il faut pas ozala tromper dans la couleur. Nzambe o bazai ko sambela, ezaki un œil lisu. Lisu eza nini? L'œil de qui? Wana eza makambu spirituel, eza branche mususu, eza enseignement mususu soki bandeko ba ebite. C'était un œil, bazo sambelela lisu anani. Je pense que bandeko tozo comprendre très bien. L'air na moni bongo nazaki choqué na lamuki bozaki pongi ezaki ndoto. Alors na telemi na bi menzambe ozo laksanga maka o laksinga lisusu makambo ya ndeko na biso jibe siko na sala nini. En tout cas, j'avais pas envie ya roya ko pesa ba message ya jibe. Bandeko boyebinga na ya na ba message ebele na pesa et c'est pas que batona po balinga koyo kate non, c'est pas mon problème, on a problème nzambe, mais j'avais juste pas envie. Nazaki vraiment na sengi nango penza bolimbisi na nzambe puisque nzambe a insisté. Mes frères et sœurs, l'air na moni ndoto wanele qui moi j'avais compris ce qui s'est passé na keiko bonde la ponango. Entre-temps, quelques jours après, nzamba ekola kisangai message moko ya entourage na ye, ya famille na ye direct. Ya batu moko nga na yebi malamu na zakana bango malamu bakoma vraiment presque bandeko pona ngai. Bango mo baibi mais baza famille ya JB direct, je dis bien direct. Nzamba ekola kisanga makamu ya mabe koteli bango na ndako na bango. Tant nzamba la kisanga bona bi pona nini na moni bango baza bande kwa JB na bi non na luka bango na ebisa bango. Na luki bango na solo li na bango j'avais na bande écoute ko joindre bango te na komaki et puis na sali tout na pesi message wana. Na komisel bango message wana. Après cela na biloko na sali boloko nzamba la kisinga bongo na bondeli pe na komisi message. En tout cas le kola nzamba la azola kisanga ndeko na bango pe azola kisanga bango boye c'est un danger pour na bango na pesi bango message wana esili. Bandeko na ngai na pesi ba message o te. Nzamba lobi na ngai yo ozo kate, il faut pesa message puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Boyo ka bandeko. Na lali lisusu mercredi ndenge na uti koloba mercredi o eleki. Lelo toza dimanche. So na pesi na tie message en ligne peut-être semaine prochaine boko zwango après mende na zo loba botoza lelo dimanche message wana zwango mercredi o eleki. Na lali bandeko na nga nzamba zo lakisanga na komi na mboka moko. Na komi na mboka mo na zoyeba mboka mote. Non na koma na mboka mote. Na moni na kati ya bandako yango c'était comme des cases, comme village, comme mboka mo bizarre na yebi na mboka mote. Mais na kati ya bandako yango na mboka mo c'était vide, il y avait personne. Mutu moko azalai na mboka mote. Na sota na kati ya bandako wana donc mboka moko déserté bazaki sous na kati te ya bandako wana. Mais nzamba zoloba nga na tindio awa po ya ko luka batu wana bandeko ya JB ona lakisaki yo. Boyo ka ngambo nzamba zo aomemisanga so na pesi message ote. Alobi na nga na tindio awa po luka bandeko na yo baza na mboka oyo. Bandeko na yo ona lakisaki yo puisque moi na yebi famille wana, je connais cette famille là. Na yebi wana baza bandeko pona nga. Ba yebi bango moko. Et jamais na kotanga ba kombo na bango. Nzamba zo banga na tindio kende ko luka bango bimisa bango na mboka wana. O avertir bango balongwa wana. Alors na komi na mboka wana, na mboka ngo natala boye mutu te na mboka donc mutu azalaki lisusu te na mboka batu nyonso basili batu batikalaki kaka ezalaki 2 personnes o nazoloba bandeko na ye wana mibale bandeko na ye propre bandeko ya JB propre ndenge toloba propre direct mbala mo na moni bango donc batikaleka bango mo na mboka ngo
bazoya siko na mituka moko azwa na mutuka na ye mususu pa azwa na mutuka na ye mutu na mutazaki na mutuka na ye bazoya bango mibale venga nga siko na telemi eti boye bango bazoya tant bazoya nazomona bango na voiture nde bazoya siko eloko molimo alingaki na mona ezalaki comportement na bango comportement na bango mibale oyo azalaki kote oyo azo agir c'est comme s'il était endormi na volant wana azalaki kokumba azalaki vraiment distrait na volant donc azoyeba teke na mboka wana batikali kaka bango moko bango mibale bato nyonso basili oyo azalaki na ngambo mosusu azoya azalaki neti moto aliboma na ndenge alataki na volant donc nzambe aopesanga basigne mpo alakisanga place nini bazali comportement na bango ezali nini et ils sont dans la distraction pendant que bato basili na mboka nayebi te so boko comprendre nga na comprendre très bien pendant que bato basili bango baza na distraction et bango baza viser nzambe alobi nanga kende ko prévenir bango ça veut dire que nzambe oyo alalaka te alingi asala bango mbolamu alingi aépargner bango alors nga na telemi sikoyo molimo azolakisa ngai comportement na bango mibale complètement dans la distraction mutu na mutu aza na baoccupation na ye et puis mental na bango ezalaki lisusu normal donc baza mental na bango eza travailler eza manipuler bazoyeba lisusu même pas esika bazoyeba lisusu te baza na place nini na mboka nini et puis na mboka ngo nini ezosalama na bato baza lisusu te batikali bango moko namonaki yango tellement grave na bi Seigneur c'est pas possible il faut napesa un message na boyi na ngambo batu makile sopa na ngai ezala na maboko na ngai nakokenda pesa message wana oyo aza na mato ya koyoka ayoka entourage na ye libota na ye bandeko nzambe apesi précisement lakisinga bango mibale bandeko ya ye direct na zosala tout na kotisa message wana ba comprendre yango penza que soki nzambe azolobela bango boye c'est qu'il y a un danger. Et à part ça, il y a beaucoup de gens qui ont été au baza simanaye. Alors, on a délivrer un message. Oyo, azana souci à amnaye, asana message ndengalingi. Na lobby déjà que na boya ki nanga waya opesan. Pour nga na ya kate po ba mo nanga batala nga non, je viens donner des messages oyo uti pa ya mokeli. Na ka opesa ba message azunga utiliser nga ndenge wana. Na ka olukelo msuti. Naka olukate na benga batu, naka olukate batu ba monanga non na yaka ko pesa ce qui est très important. Donc voilà, message oya suka na jui pour na jibe na entourage na libota na jongo mercredi oyo na yako pesa bande ko bayebi très bien basa na message attention. Libota basa na message très attention. Ngai na suki wana makamususu etali ngai te nzambe molimo mosantu alandisa message wa komisango na batu oyo alingi esimba mitema na bango voilà nakangi message ya jibe soki nzambe apesinga message mosusu lokola ekomi makamususu nzambe azo insister je viendrai na roya de la part du Seigneur na koti na message ya Peniel na koti na message ya Peniel j'espère que na kozwa temps ya kopesa sœur Nadège, maman Nadège fait message naï. Message à Peniel les alaki nini, c'était aussi l'année passée. Les alaki le 1er novembre. Le 1er novembre, il y a 2024. Dans la ligne Zambazola Kisanga, Peniel a koufi. Elle était morte. Peniel était morte. Siko moli mazolo banangai, Peniel est morte, mais elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée, a koufi na suicide. Elle est morte. Siko on place na télémaki na mandi ko regretter na mandi ko lela, mais pourquoi sali boye? Pourquoi Peniel a tué fin na vie na ye? Et ça contre la parole de Dieu. Pourquoi Peniel a mis bomi pona nini na bandi ko regretter na so milela? Siko yo naoki molimo bandi ko lo banangai. Peniel a koufi, a se suicidé, mais finalement, il a joué. A tout le balanga bon, est-ce qu'on a tout compris? A bandé les sous, n'a bien tout compris, finalement,
ye azwi molimo oyo alingaki azwi asali posa na ye oyo alingaki kosala na bomoi na ye. Il est arrivé à ses fins. Si quand finalement azui oyo alingaki, donc muto alingaki Peniel akufa asali posa na ye, tant azolo bananga bonga azo comprendre azolo banani na tala bona moni Mike Kalambai. Bandeko nazolo ba message o na bandelaka yango, na bandelaka yango malamu pour bo comprendre, pour tant nazo bananinga oya opesa sou ba message a boete pour na boy ekende comme ba miniature na linga yango te. Donc ngai nazali a pour na koya kopesa message nzambe pour na ko sonner kopesa ko niata na sonnette d'alarme pour na koyebisa mutu tala nzambe azomona makambo zo sala tika makambo zo sala zonga na nzela pour na ko orienter peuple ya nzambe na yakate pour na ko bimisa problème. Alors soto zo comprendre ba message mabe yango tokendaka na onde tokendaka awa nzambe azoloba nanga boy Peniel atie fin na bomoi na ye a se suicider ami bomi. Mais en fait mutu oyo asali ke ami boma oyo aza sima nango eza Mike Kalambai. Je ne vais pas mâcher mes mots na robomba Mike Kalambai te. Alors l'air na lamuki na pongi na eselinga malili na bandit na bondeli po na Peniel puisque na linga mona na biso Peniel, je la soutiens na sala ba vidéo je suis Peniel et tout pour la soutenir. Pour na nini boye. Ndenzamba zolo balanga premièrement molimo oyo elataka Peniel na ba suicide. Biloko nyoso ezo tourmenter bo moina eza d'abord un esprit. Et ça d'abord esprit ya liwa, esprit de mort, o eza likolo na ye. Et ça réclamation ya kufa, o eza likolo na ye déjà. Yango mutu manipulaka ye azwaka ba ide wana. Mais mutu ya za na base nango akoki ko sala ke esila eza Mike Kalambai. Alinga yango te devant Dieu c'est comme ça. Alors comment Mike Kalambai Nzamba zotanga yazo pesa responsabilité ya boye o éviter que moi na biso mwasi a mettre fin na ba vie na ye a longo na babiloko elatiye ba esprit ba réclamation ya mort mais ndeko na biso Mike Kalambai ye moko nzamba zo benga ye na repentance nazana ba message nazana message moko awa na laksa bino muke o ngamona uti ko mona pona yebi na sina pesa Mike Kalambai na sina pesa message ba message o nzamba lobi pona ye. Na sina pese ba message on nzamba pesi pona ye. Mais il s'est pas repenti. À se repentir te. Mais si ko ndeko na biso mususu awa uti ko pese message bolanda message o malamu après na ça n'attend relaxa monyo sote. Ba pesi lisusu Mike Kalambai. Ah. Ce qui s'est passé c'est comme vers la fin du clip moi na oksa biso nyo se fate ko na za na tante. Ye na ba Moïse mbi bango nyonso nzamba pesi bango message. Il y a repentance ba tiki nzambe. Alors ceux qui Mike Kalambai a tiki nzambe et qu'on a comme sabiso ndenge ni nazala derrière suicide ba milimo oye lati Peniel arozala derrière ça ndenge ni arozala derrière ça ndenge ni bien sûr qu'il est derrière ça aza derrière il y a makambo so comme la Peniel nzamba lobi na ngango très bien puisque lui-même il a laissé Dieu yemo kwa tiki nzela nzamba zakana nzambe te Mike Kalambai zakana nzambe te. Moi maintenant là je le dis je l'assume nazo assume moi zakana nzambe te ndeko oya oti ko lobango sikoyo oya lingina tiele lien bien sora mona ki amote nzamba pese sous message ya Mike Kalambai na ba Moïse mbi bazonga na nzela bazongela nzambe posonga na lobi lisusu nga moko me toze belé o nzamba zotinda ba benga bango na repentance. Donc nzambe azoloba na ngai liwa ya Peniel o na moni na ndoto loko na moni na ndoto c'est que c'est spirituel et c'est planifié. Voilà, de retour, la famille, Nabandi Ebele Abatu, Toti Kolanda,
ebele ya bato surtout toyuti koyoka message ya la servante de Dieu. Soki message ye baboyaka ngo te, bayokaka message balingi baloba nini, euti wapi, ezokende pe wapi. Bandeko na nga, Bible yebisaka biso que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ya matoyi ayoka. Eza message oyo concerné Jibe Mpiana, eza pe na message ya Peniel. Bandeko na nga makambo ezali biso nyonso toyebi elobi ata bandeko mosusu sikoyo ba prophétie ezalaka kaka na ba émission moyen balukaka bato wana bapesa bango ba prophétie eza te, yango ba prophétie na bango ezalaka kaka ya ba émission. Bandeko na nga eza na babilo mosusu bo comprenaka boyebi kozwa ba numéro surtout ya ba star mboka na biso ezalaka facile te. Et surtout bandeko na nga pona bato oyo baza deja na engagement na bango, basi oyo bato bengi basi ya mabala okoki kozwa numéro ya mutu nyonso tout ke non parce que aza star mboka na nga il faut nazwa numéro te. Toza na ba principe ya makasi ya kosaka na kutu te. Alors eza babilo mosusu tozalaka censé obligé ya koya kobwaka ngo na émission parce que toyebi ke émission tango elekaka mutu nyonso ozala oza wapi, ozala okendaka wapi, okoyoka message ezalaka bongo. Yango ezalaka but pe objectif ya ba message oyo bato basalaka na ba réseaux sociaux. Donc eza mwa bongo poko zwa numéro ka ndenge eza boye numéro ya Jibe Mpiana, il y a de ces personnes azana message ya Jibe Mpiana mais akozwa numéro wapi. Soki atuni ba proche ya Jibe Mpiana bakondima bakotikala kondima te ke no bapesa numéro bakopesaka te. Alors mutu soki aye ko se retrouver ke moya azwa numéro eza te, aosala nini, ao préférer aya kosala émission comme ça émission wana et komela mutu la personne en question eza bongo. Alors eloko biso to senga na batu oyo baza pene pena Jibe Mpiana ekozala toujours malamu balandela message oyo bayoka message oyo balandela ngo penza na bukebi nyonso parce que eza babilo mosusu bokoki ko négliger aujourd'hui mais lobi nango kuna eye komemela bino ba makambo bokomi koloba si on le savait ekozala pasi pe mawa, tandis que soki bozwi déjà ba précaution ekozala malamu penza ya malamu. Donc message oyo ekomela Jibe Mpiana toyebi te eza message ya solo, eza message ya lokuta Zambe kaka na ndeko na biso oyo azomi benga la servante de Dieu bango mibale nde bayebi soki message oyo eza ya solo to soki message oyo eza ya lokuta. Menga penza na oyo etali makambo ya message en tout cas ezalaka biloko ya konegligeaka te, ezalaka toujours biloko moko ya kozwaka na makasi nyonso ya kotambolaka nango na makasi nyonso. Pourquoi? Parce que ebele ya ba message ebima ya bato ebele to néglige mais lelo oyo bazalaka lisusu na biso te, lelo oyo mabe ekomela bango, lelo oyo mabe ekotela bango. Voilà, c'est un peu ça wana nde ezalaki mwa contribution nanga na ndenge moko ya malamu. Voilà la famille nakomi nanga na suka ya mwa partage na biso ya lelo kane boyebi biloko ya kitoko eunilaka te, biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu. Soki nano s'abona te na chaîne na biso ya Kisongi officiel na osenga na yo s'abonner massivement. Soki osalaki commentaire te, c'est le moment salelanga commentaire. Soki pe osalelanga partage te, s'il te plaît bilisika nyonso zali salelanga partage ekozala malamu et encore malamu mingi. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.